Bandeko, mbote na bino, mbote bino to mesana olanda ngai. Bandeko, tozona makambo na Nzambe. Na ye vraiment ko kebisa bino na ba mama obo mona na ba famille, to ba camarade, ya basi surtout. O bazaka likamuke, omoni abani olela. Likamuke, omoni abani olela. Souvent 99,9% ce sont des femmes qui sont dans la sorcellerie. Baje na bango biso to yebi on basal na Nzambe. Peut-être bino boyebite. Ya mwana na kamwa vidéo mko mukiawa na ye na lakisa bino comportement mama moko total soki azobimisa mai na miso pourquoi. Bosala très attention na ba famille na bino. Soki bozala ba mama o bala kelika muke abani kolela. Likamuke abani kolela. Azako bomba misala na ye na se kolela. Parce que tant que nous avons dit qu'il y a ce là, vous lui dites que non, il y a ça innocente. Et il n'a pas besoin de baka mususu. Et ça la vidéo soit à 15 minutes c'est bon. Bon la maman oyo aye ko funda mobile na ye parce que mobile na za pasteur. Mobile na ye akende kena leki na mobali. Basala ba relation sexuelle na leki ya mwasi ya mobali. Alors bokoyoka na maman ngo bon to continuer ko loba. Eza mawa mingi. Ça fait 3 mois de cela. Par rapport à mobile nanga akuma ko abuser. Bai no kembo sana nini? Pardon. Baba kabuta kala leki na kabuka mobile. Leki na mobile la kuma ukipana mobile nanga. Pardon, mo leki na ta mwasi to ta mobile. Leki na za mobile. Leki na za mobile papa. Bana nanga ko mala leki nanga. Ça fait 3 mois. Maintenant nanda je pensais que on a balé koyoka. Les aïe kuta. Le téléphone nanga on a ina ko isa ba preuve tout la carte. Ça ba preuve tout la carte, je n'arrive pas. Non, s'il vous plaît, toke na malembe, hein. Tika na bolela, tika koza émotionné té, na lingi batu ba otala biso, ba comprendre nini oyekolo ba awa. Donc ce que na comprendre malamu mingi, ezali leki oya yo ya mobali. Azala kapede? Na yebele na kipede. Siko yo betela biso de ba ino ndenge nini? Yo mona ke leki no ya mobali, akomi ko bima na mobali na yo nanda. Na yoka ba eko. Par rapport à ma réaction mobile, il y a un avec un dab. Je n'ai repassé et la maroya pour l'ata. A vous préféré que l'ec n'a pas il n'a pas repassé à la. Donc, bah, écoute, la manière dont la ninga, et bah, si c'est que la mobile n'a pas na l'ec n'a pas. Est-ce qu'elle est bonne monter? Mais ça, la moko, ya muninga l'ec n'a pas mobile, la tindre n'a pas vidéo. Parce que ma téléphone, il y a l'ec n'a pas mobile. La tindre pour moi, ma image, ya mobile n'a pas. Oisa pasteur, oiseau té malachère, oiseau té abatou. Na mboka oyo na kombo ya Jésus-Christ. Mama, oya ko saba fatir te parce que misho yo batwa minene batala biso ba responsable batala parce que makambo ko bawana opsa théâtre ça pas blague to na comprendre te sérieux que ton petit frère papa na lobi lek nanga ya mobile ko na tikel libele na sana ba preuve na ina mo téléphone exact mais ba téléphone ba osani mais comment expliquer que Moussa na Nzambe akoma kopima na leki oya yo ibana kino ndenge que yo en tant que femme au soit capable na yo te na katanga balibala en tant que femme na pique na za mwasi ya libala chaque fois moi essayer que mwasi asa na kati maman soleil n'a pas la même pour beaucoup de gens de prière je fais mais en ma compte sur capacité na solo bana so kokati so na solo ba na kokati donc ko bomba likamba munene ote so que ça ba sadi ya Nzambe o ba zo tele mali boso ya cher ko sa makambo oyo ko bima na ba ndeko mibali na ko mona épreuve wana pas mobile ko bomba ce collègue oya yo wana c'est ba ni boni bozali na katanga ngam na bokoli yo mto bokoli bozo na mbula boni maman ku fatigué na 12 ans OK là maintenant avec déjà plus de 20 ans. Je suis allé à Awa. Je suis allé à Liboso. Je suis allé à Nzambe. Je suis allé à Solo. Je suis allé à Bibrasi. Je suis allé à Bazo Sama Kambo pour finir sa combo à Nzambe. Nzambe doit nous frapper quand on est capable. Na kubomba été, na kutibisa kombo na été, mais mobile na ngai indiqué na émission oyo. Solution pour mon ami. Alors bandeko,
biso basali na nzambe na bino ba na nzambe il faut boyeba ke Bible ezoko prévenir biso na combat otoza nango na royaume ya Satana. Surtout soko landaka réseaux sociaux mingi okoya ko décourager pour na basali na nzambe. Bato ebele mona zane musali na nzambe te. Basali lelo na obaye musali na nzambe ngo asala kibo nyonso wana ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, tia yango na cadre ya combat. Na lobi na bino 99% ya basi oyo balekana o ayeko ba faster o ayeko ce sont des femmes qui sont dans la sorcellerie. Ngana viva yango. O bozolo na boyebi ba o ba bima po nanga. Mi bale wana bazaki bato ba uti oyo bakendaka pa limia baza bato ba kina misala. Mama oyo alobi eloko mama oyo alekeli awa makasi pona ko déshonorer pasteur. Ce qui mobile là pasteur tenir qu'il allait na été. Mais le coup là que mobile là pasteur abino tika ki mamba on a réseaux sociaux. Ndeko ngai. Na banti ba expliquer abino bien te. Problème na musala na nzambe, problème na frère en Christ, problème na sœur en Christ. Ba traita kango l'église. Ba traita kango te pa ba voyou oyo bazo leka ba koma ba koloba ki ba journaliste. Rapport ni nezali entre journaliste et na pasteur na mwana nzambe. Soko moni pasteur aleki a telemi na lubi pona ko dénoncer te pona ko critiquer ba ngini ba pasteur amuninga amusala nzambe te. Soko a dénoncer c'est biblique a ko ba verset biblique. Mais badeko ye azamo seli bala azana ba preuve te alui ba camarade so bana ba yebisiye. Mais maman oyo d'abord elle est mal éduquée. A l'équipe pour sa honneur ya famille mbali na ye. A l'équipe pour sa honneur famille na ye moko. Regarde-moi des femmes comme ça au besoin ko bala. A l'équipe d'abord a sa le kumu ya mbali na ye, soit disant sa pasteur. A l'équipe a sa le kumu ya famille na ye. Parce qu'il y a qui n'est propre, il y a mobali, il y a bokoli, il y a moutou, a commencé la relation sexuelle, homosexuelle, na mobali laïe. Et ça mawa. Il y a un bande kunangai. Sikoyo, alobibo, il y a ça, mais ça n'a pas kanimotema, il y a moi dans l'équipe. Mais sikoyo, là, pourquoi? Parce que, au son, mais ça n'a pas kanimotema, mais au l'équipe, on est là pour la nini. Au son, bomba nini. Peut-être à l'équipe, à ce moment où on va être en Koluba, allez, c'est quoi aller avance. À la bande où on a mis na écran, poto sala nini, bino ba jeune évangéliste, ba jeune pasteur, faut faire très attention par basi, très attention. Bon la Bible bien. Ceux qui ont la Bible, ils ont expliqué n'engé moi ces ali. Tala, azoya kolila. Dans un exemple de moi, si Moussou, à quel point la police, pour le baquet, mon bail n'est abétié. Police a tout nié. Tant qu'on a la police, bah, abadi là. Mais Moussou quitte, ma Moussou quitte. Tant qu'on a télé Mikanda, vous avez dit, oh, madame, ma bête, le loté, abioté, ça fait 4 jours. 4 jours. Mais les lots, on les dit. Les lots, on les là. Pourquoi? Arrête tes conneries. Bah, gangeli, hein. Les lots, on les là. Pourquoi? Parce que les camoyo, ils ont awa, et les déjà 4 jours. Si quand ils ont les là, nini. C'est malheureux, hein. Si quand il y a ça, on ne connaît pas, almi mbali la moussa lanzambe. Il y en a un sabino. Couple pastoral les alagaté. Moi, c'est moussa lanzambe alagaté. T'as là bagissement. Yo lobi mbali la yo a moussa lanzambe. Mais kende na makambo pa moussa lanzambe. Ozo na ngopa ya mutubuka yibini ma lilo banzambe te. Ozo kusani pa na ye. Ozo kusani pa na ye, ye ayebi lilo banzambe te. Ako neti soko l'équipe à limia. O l'équipe à mutubuka ayebi le côté, ye sa propre ko combattre basal nzambe. Yo l'équipe kuna pour peso conseil nini. Voilà. Donc avant daki nandaku ya musala nzambe, mais t'as la comportement. T'as la comportement. Et l'homme mutaboya ko ce qui dit se proclamer que ngai na comme prophétesse na comme pasteur boy
Bible le Bible dit dans 1 Corinthiens 13:11. Toyo kana Bible 13:11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, muta bala, mais est-ce que la nègre a mouké? Vous êtes passé belé. Oyo ba bala, vous êtes vraiment bala à cola, mais est-ce que la mouké? Donc, maman, oyo alobi kaza moi c'est pour ça l'ensemble, mais ayebi di loba ata mukete. Mais ça mawa. Et ça mawa. Yanzo mona batro souffrir parce que ba lingi li loba te. Une femme soi-disant d'un pasteur qui se comporte de la sorte. Honte à vous, madame, hein? Honte à vous. Eh, mamie, mais ça m'a mis qui? Le cœur de l'homme est mauvais. Dès qu'on a eu, tout le temps, on a 1 Corinthiens 13:7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Moi, c'est pasteur. Aïe, le bâti. Si ko ye aye na mo pa tata oyo asani kutuna makabanza mbete aye ko sani pa tata oyo pona makamo mbali na ye ya pasteur aye pa tata ko sani bana nzambe soki ozui problème na musala nzambe luka église mususu ya musala nzambe kuta na ye boso na ye ou alors yo moko so na ye na le calme yo soki no bima pa ba antéchrist. Aujourd'hui, il n'y a pas athée, pas païen, pas de bateau pour combattre l'ensemble. Parce que yo, au bon moment, yo na bango zandenge moko. Si ko botala, les cabosses, les kakala, sous colonie, les cas à supporter, ayena réseaux sociaux pour abimisa maya miso, à kosa batu, pour wazo par na eke, ah, yo zamona madame. Bande konanga. Na ba famille na binon. Parce que quand les des amis pas bassi. So qui boye bi mama kulutu na mama leki na tamo sina nini. So li kabuke, hey, nani wana, hey. Kebaka na bango. O basana ko kamwa. O basana ka pa. Même si li kambo ezate ya grave. Abali ko lela, même si no bimaye. Azo bombe loko mo na kati. Azo bomba. To mona ke belé musudu nga kolobate. Mina yebi. Et to tika rata nzamba la kisatina suka. Omona mutu likamo ezate bona wamoko ba likule tangu bino wabona bano lela wode calme ah mama tika kako ah te oza innocent ah oza nini o bali bayokanga na famille na bino na famille na biso 99,9 99,9 Basio Bomona Balera Pampamba, souvent elles sont dans la sorcellerie. Bombaka. Donc la tchèque 0,1 kakande, beaucoup considéré mais. Et quoi ça même ça pour ça? On a yebi la plupart. Ils sont dans la sorcellerie. Alors Bandeko, soy de 1 Corinthiens 13 balobini. Maintenant donc. Ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Oyo eleki bolingo ezate. Un chrétien ne fait rien de malhonnête. Eloko eleki bolingo bandekunanga ezate. Okoko lo bateke ngaza na foi. Soka amour ezate koza na foi te. Soka amour ezate koza na foi te. D'abord amour. Mais, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Maman Oyo, ayebi famille à mobile na ye. Ayebi famille Oyo ye. Biso ta motozo kola tozo mona ba maman. So li kabuka ba akena famille mobile. So li kabuka ba akena famille mobile. Bando qui a lelo o baya surtout na poto. Likamuke ba akena police ou bien les réseaux sociaux. Akena police ou bien les réseaux sociaux. OK les réseaux sociaux ko luka nani. OK ko luka nani yo olobi osambelaka. Osa chrétienne, optique église, OK pas nani. Et remarquez basi so bino boyebi hein.
oyo bazwa baya kokosa na ba réseaux sociaux oh parce que ngata ki OK tala bango bien landela bango yoka bazana sorcellerie oboko yoka ke bazana sorcellerie parce que akende église pona koyoka lilobate akende église pona ko tenter aka tenter abunisi musala bunisa esimbitale yewa na réseaux sociaux pa ba limia capitale ya sorcellerie chena ba sorcier yamawa bandiko yamawa tango batini linga na tele mais pourquoi les plaire alors pourquoi mais pourquoi asakole là voilà pona ko bomba mabe na ba zoba alors yonde ko nga oyo yoki soki na famille na bino bozona ba mama moko boye likamuka muki mona isa sa ndako ko là nga biso na preuve tozala na moko na famille oya biso soka ba ba liko là bozo yimba banzembo aboyo ile mawa jour bakanga ka endoki toke na ye akomi le stade mo moya wanga nezate mais biso sozala subiso te tolobi mais non ya babi tuna ye awanga na awa soko na kosi po tuna isonga na kosi kao to bien po ndeko nanga bozala prudent na mokili oyo ezala makambo bele o bino boyebi te biso basana nzambe toyebi surtout na basi ya boye o bomoni aleki wana atiki famille en mbali na ye atiki famille ya ye moko ayembango na réseaux sociaux ayebi ke soki lobika pa États-Unis France Afrique partout mobali asambwe moi leki na ye asambwe alors moi c'est aboye bozomona normal moi c'est mondele aboye bino bozomona normal oyo kosambisa famille ya mobali na yo na mobali na yo oyo kosambisa famille ya yo ndeko na yo moko na bana na yo alors moi c'est aboye lobi yo komona ina nzela azotula yo zui yo baliye otie na ndako moi c'est aboye vous souffrez beaucoup na mabala o bozo zwa ka mabala ezanga tina bozo souffrir mingi kolokota basi oyo yo baza n'importance te babebisa bamakamele yo otie na ndako tango ekobebela yo kuna obana koluka basala na nzambe basi abo o mwasi bande kunanga mwasi oyo aboye o mwasi oyo yo kozotie na ndako yeyo mwasi oyo ya solo soki likambo ezali aluki ni famille ombali aluki famille na ye parce que tango balanaki bolukaki famille ombali na famille mwasi mais siko tango ebebi ololuka nzela wana yo bani okina ba réseaux sociaux kosani tango balaki yo oyo na réseaux sociaux tango balaki yo zo sepela est-ce que na réseaux sociaux siko osel ba kamukuna akata ndaku na yo olobi no tikanga na lia ba avance na kende kuna na sambusa ye na loba na lela e ba croire na ngai n'importe quoi ema mingi aloba ndiko na ngai oyo bakolanda yango ba partager vidéo oyo na suki wana te après oyo bokotala oyo elandi mwasi akozo bakisi pas comme mutambongo mwasi akei kozo bakisi koluka vie facile vie de confort mais bokotala oyo bebeliye basengiye papa apesi basengiye kingani apesi ekomi tura mwana ye ekomi ngambo merci tolanda